Oui, merci na bandeko tu bozome libanda botala ka chaîne na bino ba tindika chaîne ya ba diaspora tindika chaîne o ezawana pona ko informer bino pona ko pesa bino nyonso ele kaka na mboka na biso tozawana toujours pona ko informer ba diaspora pona ko pesa bango makambo ndenge neza ko kene awa leo na kati ya plateau tindika ya next topira toujours na mesna ko kita partout ko lukela bino ba info ko pesa bino so teza ko leka ba actualité so tubozana nango besoin surprise demande na bino to ko sola na bana mboka o bazisa na plateau na biso to so na bango par rapport plateforme na bango e buti ko salama totelema esangisi ma mouvement citoyen et belé eza na kati za ko sala force moko mais ngana ko loba mingi te na ko pesa maloba na bandeko ba se présenter muta pesa mouvement o to pesa kombo ne bon to kota na détail ya masolo na biso déjà na ndeko na ngambo awa. Bonjour mwana mboka. Bonjour papa, merci. Kombo na ngai ndeko Samuel, nazali secrétaire général ya mouvement debout congolais bâtissons, mouvement citoyen o kamama na ndeko Ntumbaloba. Azali professeur d'université Mutwa Mayele mais o azui détermination et makambo bongo manamboka na biso yango to sangani na kati ya totelema pour que to changer makambo congolais nyonso tout jeunesse nyonso tout esengai totelema pour que mbongo ma ekota na kati ya mboka na biso o azana Congo o azana Libanda bande kona biso nyonso tout ya bilenge esengai totelema pour que to bongisa makambo na mboka na biso siko tango tokomi ezali tango ya changement voilà pourquoi to sangani biso nyonso tout tozali na bande quoi echa tozali bande quoi biso peuple ekoki ba mouvement citoyen nyonso tout to sangani pona mbongwana pona changement na mboka na biso. Merci beaucoup Boyoki de quoi se présenter to ke peuple ndeko na suka kuna bon tous les kabo. Bonjour mon mboka. Bonjour ndeko journaliste. Ko se présenter. Ngai kombo na ngai Eric Mbala, activiste indépendant. Nazali mwana mboka lokola bana nyonso ya mboka. Nazape congolais indigné lokola bandeko nyonso bazali kolanda ngai na ngonga oyo. Yango wana toye biso nyonso tout tosangisa makasi na biso na kati ya structure oyo méga plateforme totelema oyo ezali kobundela ba intérêt ya bana mboka nyonso. Merci beaucoup ndeko toyo ki tozonga pe kote. Bonjour mon frère. Bonjour ndeko journaliste. Ngai nazali ndeko Albert Mputu. Nazali na compte ya mouvement le collectif de jeunes pro changement. Toye na structure oyo totelema biso nyonso. Totelema ezali plateforme moko ezui ba mouvement citoyen ebele ya mboka. Ba luche ezali ba filimbi ba ekoki biso peuple et collectif de jeunes pro changement. Pourquoi totelema? To constater que mboka eza e biso nyonso. Mais bilenge bazali abandonné na triste sort na bango. Raison pour laquelle biso ba bilenge oyo ya totelema to sangani poete to la mwisa bandeko mususu oyo bazali kolala na nupungi oyo bazali kokanisa ke lisungi ya mboka oyo ekouta na mutu mususu ke biso moko yango wana biso nyonso ensemble ba mouvement citoyen to sangani poete to telema to bundela ekolo. Ok, bana mboka ne ba se présenter mais to succès na ndeko na suka kuna. Bonjour mwana mboka. Bonjour, nga naza monsieur André Ahindo, naza porte-parole ya mouvement. Oui, merci to sisi na bandeko ko tozonga na mupanze pa ndeko na nga. Bonjour ndeko. Bonjour ndeko journaliste. Ngai kombo na nga ndeko Albert Mputu, membre ya mouvement citoyen le collectif de jeunes pro changement. Ensemble to sangani na bandeko nyonso ya ba mouvement citoyen ya mboka na biso to créer loko ba bengi totelema. Là tomoni ekoki tomoni biso peuple tomoni echa et ba mouvement eza tellement ebele to sangani po na kolamusa bilenge oyo bazolala pongi oyebisa bango que bientôt changement il faut ezala toza lisusu na temps oyo te que tolala ba pongi kokanisa que lisungi ko uta libanda te lisungi ezali entre biso ba bilenge oyo bazali na kati ya mboka pe oyo bazali libanda ya mboka yango wana raison na biso awa lelo pona ko soutenir idée oyo ya totelema bilenge nyonso ensemble. Merci beaucoup pour l'équipe présentation de Kopoto Souk sana suka kwanda ko se présenter. Ouais, nga André Ahindo, naza porte-parole ya mouvement citoyen Nouvelle Voix pour la relève du Congo. Toye poto sanganana ba ndeko mususu na méga plateforme oyo, c'est tout simplement parce que biso ba jeune to comprendre que la situation oyo tozo vivre lelo vraiment et zo indigné biso. Voilà pourquoi tu décidé à comprendre notre destin en main. Puisque ce qui biso moko to zui to mizwe à charge te. Moto mususu te akoya kubunda na place na biso. Voilà pourquoi nous avons décidé à créer plateforme au biso ba jeune nyos tous les mouvements citoyens au bazana plateforme pour que tout bunda ensemble pour na sauver le Congo.
Oui, boki bande ko ne ba se présenter baza ba jeune lokola biso baza ko bunda pona mboka na biso Congo ba situation oyo eza na Congo na mito fo ndeko na surtout aza libana za na Congo atele même mino ndeko za na diaspora bo benga biso na surtout ba information bo tele ma bo soutenir bande ko baza ko bunda tongo midi pokwa pona ya mboka na biso mais to kota masolo to kota na ba détail ya masolo na biso mona mboka biti ya to telema eza nini. Merci papa journaliste. Biti ya to telema ezali to mema changement na mboka na biso. Tant que toza kolobela pono etali changement et in kolobanini. Toza komona ba conditions sociales ya mabe na kati ya mboka na biso. Mais na nyonso tu wana banali baza ko subir makasi, baza ko subir makasi ezali jeunesse. Nous toza ko subir ba injustice ebele na mboka na biso. Voilà pourquoi totali mingi to observer mingi to éviter ngonga ebeti. Et c'est que si to telema pour que to changer makambu na mboka na biso yango moi to sangani biso nyonso tu bilenge nyonso tu ezabo baza na kati ba parti politique ezabo baza na kati ba mouvement citoyen même ba baza ba compéter institution mon côté mais baza na poste makambu et changer na mboka na biso to sangani biso nyonso tu pour que to mema changement na kati ya mboka na biso eza participer mawa mingi kotala lolenge makambu za kotambo na kati ya mboka na biso lokwa uti kolobeza que jeunesse mutu aza ko subir makambu ebele. So tali même ba marche nyonso tu etelemaka eza bilenge ndi bato babimaka mais tango ekomaka ke ya kozwa ba grande décision bazwi bilenge batie bango mopanzi donc tango esengeli bato bakufa na bato ebelo bakufi awa na ba marche nyonso tu esalemi awa ezali bilenge ozwi Thérèse azali elenge ndeko na biso aussi tozalaki na ya uti kokufa aza elenge mais tango eke na ba décision ekoma tango ba décision bazwi bilenge babite bino te batie bino mpanzi siko ba OK ba politique ba ekobima donc yango to bite ko kisu ko sala mabongo te changement siko biso moko ba jeune to se décider na kati ya structure o to telema to bi ngonga ekoki to telemi pour que to changer to makambu na mboka na biso ke changement ekota pa canal ya jeunesse. Changement wana ekokota kaka nde bozobela na ba micro bobe bokosala ni pona changement wana bozobela ekokisama vraiment. Changement ekokota ndenge nini tozui d'abord ikanisi ya liboso ya ko organiser meeting moko populaire meeting wana pona ko conscientiser jeunesse nyonso tu elenge nyonso tu ayeba esika na ye na kati ya mboka na biso ayeba rôle ni na ko jouer na kati ya mboka na biso esenge biso nyonso tozala liloba moko tozala na discours moko tozala na vision moko tozala na ambition moko. Voilà donc ekosuka ka boete ndenge to fandi boete loba non toza meeting munene to organiser oyo ko salema le 10 juillet ekozala terrain wa ya Kingabwa kuna ne to koyebisa vision ambiso ezali nini eloko nto kanto ça peut-être dans 5 jours dans 10 jours to dans une année eloko nto ko sala lolengi nto ko gérer mboka lolengi nto ko tambusa ba institution ya mboka parce que toza ko récupérer ba institution nyonso tu ya mboka et ko tambusa na jeunesse. Voilà pourquoi tu organises meeting wana pour que makambu ba jeunesse nyonso surtout et ça sensibiliser et ça motiver baza ba motivation et pas la biso biso to changer ba o msupe ba ya makanisi na bango pour que to mema mbongo na mboka na biso to mema mbongo wana ndeka uti ko baboki likanisi ya bandeko to telema mais to pesa mona mboka parole boza ko préparer meeting ya le 10 juillet. Est-ce que vous allez préparer que non vous allez lancer message partout na bandeko na surtout ba jeune qui va comprendre vision na bino? Nalingi na profiter na occasion na micro na yo na meka ko lobby la jeunesse ba jeune lokola ngai. Dernièrement na oti ko vivre situation moko malheureux na quartier na place na Vandaka. Il y avait un jeune le matin à la Muki azotambola alaki na porte-monnaie na ye. Policier aye abotuli porte-monnaie na tablette. Aye asimbisi camarade na ye policier wana akomi ko menacer camarade wana po amemaye na mbongo na yake nango. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Donc, les dictateurs, soit régime en place, ils ont profité. Nandenge ba appauvrir biso, ba sali ketoye ba mibeko na biso te. Nde na nzela wana, ba za ko profiter na nzela wana po ba appauvrir biso, po ba yiba biso, po ba matela biso. Yango wana nazo benga jeunesse, nazo benga ba ninga o yangai, bilenge lokola ngai, boya totelema. Totele mezali nini totele mezali lisanga ya bilenge lokola biso to sangani to moni ki trop c'est trop bakokite ko appauvrir biso tina niveau o bakokite ko botola biso pouvoir na biso tina niveau oyo pouvoir oyo bazana ngo il faut baye beloko moko bakota ki yango frauduleusement
bakotaki yango te na lolenge esengelaki bayaki na ndenge ya mabe maintenant bakomi na kati ya pouvoir yango balingi mpe kotika yango te biso tokoki kotikela bango nzela te bakontinue jusque là parce que biso na pouvoir yango mpe tozotrouve nini gain d'intérêt na biso te jusque là bana na biso bana ya mike baleki oyo ya biso na primaire il ne faut pas bafuta minerval bazofuta mpe na kofuta wana bazofuta d'ailleurs trop cher soki azangisi ate ya moke bazobenga susu na classe tout cela toboyi yango na mbala oyo yango wana tolobi boye Monsieur Kabila il est temps osali mpe mingi tomoni ba effort na yo jusque là tozo juger oke okoki na yo te tikela biso bokonzi na biso topesa yango na bato oyo bazali na makasi mpe na mayele ya kodiriger mboka po yo tomoni na yo esimbi nango te donc nous sommes clairs tolingi bilenge baya ensemble toya tokoka kozwa mayele elongo na ba oyo bazalaka na ba parti politique na ba oyo bazala ba mouvement citoyen na ba oyo bazalaka na bango esika moko te mais bazalaka indigné na makambo ezoleka na mboka o le 10 juillet oyo boya bino nyonso na terrain waya na Kingabwa toya to solola entre biso bilenge ne bato ko porter changement parce que ba mikolo si AGKI biso ne tozwa makambo na biso moko na maboko. Merci beaucoup ndeko boki pena ndeko uzikolo babia mais tozonga koto mwana mboka après makambo soto leki ya ndeko rosinga kufaki na matanga bozalaki wa bomone soto lekaki wana boza ko banga te bozo continuer ka lito ti lelo pe bozo bunda kaka. Merci ndeko pona mutuna na yo na koyebisa yo ke mboka oyo eza ya biso bilenge soki biso to bangi banani mususu bakozwa devant pona ko défendre intérêt ya mboka oyo soki biso tokangi maboko nani akoya kobundela mboka oyo parce que objectif na bango tango bobomi ndeko rosi ezali po ba décourager ba jeune ba meka lisusu ko revendiquer ba droit na bango te leur droit le plus légitime yango wana biso to comprendre ba stratégie na bango nyonso avec objectif ya ko décourager biso to ko la décourager te bakobomaka bakosilisa ba jeune nyonso te bakosilisa population nyonso te yango wana biso ba yé oyo to tikali tondimi na biso to ebike to na ba risque combien de fois bakanga biso combien de fois banlevaka biso combien de fois babomaka biso tondimi yango nyonso ezali likambu ya mboka ndeko na ngai na yina lobeloko moko pour dire que l'expérience kabiliste est une triste parenthèse de l'histoire politique de notre pays qu'il faut rapidement refermer et pour refermer cette parenthèse on a besoin n'est-ce pas, il y a soutien, il y a des jeunes nyonso, oyo place bazali, ozala na diaspora, ozala awa, ozala osambelaka, ozala osambela, tozana posa ya bilenge, ba congolais, oyo nyonso bazali conscient. Lokute zara souka te, le triomphe de la démagogie est passager. Kabila ameki ko chaba biloko nyonso ya kokosa, tozo me maiti na souka. Abani na concertation, tant élection esili, akei makwembe simbite. Dialogue ya kojo. Moyib et simbite tokei na dialogue ya Saint-Sylvain ye wana komi lisusu azoluka ya aluka ndenge nini baba kisela ye 3e mandat yango wana biso babilenge oyo to comprendre que avenir na biso est en danger to simbani biso nyonso po ete kobundela mboka tokobanga mutu te tokobanga nani tous on est congolais au même pied d'égalité il y a pas plus congolais que l'autre mende azali licencié lokola ngai lokola bandeko ebele bazali awa soki nani tambwe mamba bango nyonso wana batangi lokola biso kaka bango nde toningi kobenga na bango tozali susu na posa na bango te po balakisi combien bazalaki faible durant 17 ans oyo bagere mboka oyo bakoki kosala eloko moko te ndeko tala bandeko na biso oyo bana bauti kosala examen d'état mais kako tambola na bana oyo bakosala examen d'état je ne sais pas ce qui le 18 juin awa tandaka ka micro yebisa yo eloko ni euti koleka na lopoto okomona makambo ekobima nyonso wana ezali faute na bango te ezali ba stratégie oyo bato ba yeli biso po ba abritir biso tozala lisusu mayele te po ba jeune ba kosilisa tant ba ko se retrouver na misère balanda bango bakenda ko memela bango ba drapeau babanda ko betela bango maboko te jeunesse oyo ya lelo jeunesse ya totelema azali jeunesse ya ko accompagner politicien te pour na ko atteindre objectif na ye jeunesse ya totelema azali jeunesse oyo azali azolinga azala associé à la gestion de la chose publique alors yango wana to sangai na bilenge nyonso pour na biso moko tozwa destin na biso na maboko pour na biso moko mutu moko te azala na sima na biso ete non bozwa mwa kanyaka oyo mwa 2000 francs mwa nini bandeko na ngai bofongola miso otelema
po to bundela mboka yango wana raison ya présence na biso awa ndeko Kabila ko intimider biso te ata bomi le lomi moko le lomi balé ayeba que l'esprit na bango nyonso ezali et puis yango ndezo accompagner biso Tata Lumumba zali esprit na ye ezali ako accompagner biso tokolonga bitumba po bitumba oyo ezali ya biso mokote tozo bundela pona mabota na biso te tozo bundela pona biso mokote tozo bundela tout un peuple congolais oyo ba memie na misère oyo ba imposer système pona konyokola ye po ete alandaka toujours na sima e biso to lamuki to telemi to lengi bandeko mususu batelema e longo pona ko bundela mboka. Ndiko biti ya meeting ale 10 ezani message vraiment ezani souci na bino makambo kolobana oboko ya pona bosala ni finalement. Voilà. Message ezali simple. Yango na uti kolobana yo awa ke ba jeune bazali ba tche bango na système moko bo ya ko abrutir bango. Ya ko komisa bango tellement babola. Ya ko botola bango mayele nyonso. Moya ko pesa susu mayele ezali te parce que enseignant ozotangisa. Basufuta kai malamu te. Na yebi bamba enseignant o bate ozomona bango na posa ya kolela po bakomisa jeune wana zoba jeune wana akokende université akobunda bunda na befort na ye akosilisa pe na sima pe musale ezalite yango wana objectif ya meeting ezali pona ko conscientiser ye koyebisa ye que situation ozali nango ezali oyo sengelaki ozala nango te que mboka na yo ezali na ba richesse ebele mboka na yo ezali riche ezali potentiel et koki pe ko changer et koki ko sala ete au bongo la situation na yo. Alors il faut la conscient na likambu ya mboka na yo. De objectif ya meeting. To lancer to la misa non seulement bilenge ba papa ba mama bango nyonso oyo bako se sentir prêt ya ko bundela mboka tozali na posa na bango. Yango wana ezali avant goût tozo annoncer. Mais il y a des actions en gestation. Oezoya. Ezoya ebele po bilenge balamuki bilenge batelemi bilenge balingi babunda. Ba action ezali ebele ndeko nazo ebisa yo. Tozali comme ezali etandoike tolingi to tandanyon sote mais jusque là boye bakaka pour le 10 juillet biso nyonso tokozala na terrain waya pona ko bundela et ko transmettre message et puis ko annoncer libération ya bandeko na biso nyonso bakangi ndeko na biso Jekoko boye bike Jekoko il y a pas longtemps a uti ko tanga makila na prison bazo boya ko libérer akende ko se faire soigner tozali na mboka nini prisonnier azali muto oyo ko traité et puis jusque là ba jija ina nte po ba likambuni ezali yango wana objectif ya meeting to la mwisa bande ko conscience balamuka pona ko bunde ekolo biso nyonso elongo ensemble. Donc merci beaucoup ndeko toki pena bande ko baza ko loba kitoko mais moi na mboka toyoki par rapport boza mobiliser pona le 10 juillet boza ko banga te ke non ndenge ba makamizo leka bomona ki makamuleka ki na matanga ndiko rosi papa na ba uti ko tika biso to moni pe petit frère na to mona te bine bozo continuer ka liti wana bozo banga te. D'abord na lingi na souligner que comme ndenge ndiko auto ko loba awa que soki toyoki na ni somo ya liwa on ne va pas avancer parce que vous savez soki peuple français et banga ki ko kufa balenga ki bazwa révolution française te et c'est la même chose na biso. Soki to bangaka kufa na 1960 tunga to so indépendance. C'est pour vous dire que liwa ndeko Rossi na ba oyo nyonso ba kufeli pour la démocratie ils ont réconforté biso. Ça ne peut pas nous faire peur mais ils ont stimulé biso pour que to continuer na ba action na biso na lutte puisque nous savons que tôt ou tard on finira par revendiquer ou venger différents kufa batouana. Je voulais aussi compléter une chose. Est-ce que au Kondima un petit pays comme Rwanda et qu'on prétendre qu'on peut sa solution n'a pas siamboka. Un petit pays comme le Rwanda et qu'on soit initiative à mener des actions pour que trouver la solution na différentes difficultés au peuple congolais au vivre en gros. Ça ne peut pas se faire. Tout c'est une façon de vous dire que le régime a échoué. C'est un régime qui a échoué dans tous les plans. Oyez sur le plan social. Niveau de chômage pour Nabiso Bazen est à 95%. Nous sommes parmi les derniers pays où on connaît un niveau élevé de pauvreté. On a chômage. Si le plan économique, un pays comme le Congo, où il y a un scandale géologique, comment un pays comme le Congo, à cause de la budget à 4 milliards, un petit pays comme le Congo-Brazza, a un budget à 13 milliards et quelques, mais Bisso RDC, avec toutes les potentialités, toutes les ressources naturelles au Tozanango. Mais Tozana a un petit budget à 4 milliards.
Tout ça, c'est inacceptable. C'est pour vous dire que le régime OE a montré déjà toutes ses limites et c'est dans tous les plans. Voilà pourquoi Bisso Bagel. Oui, Barack Obama, il a une période a utilisé une phrase, une énigme qui a beaucoup stimulé les gens. Alors, notre histoire ne doit pas être écrite pour nous, mais par nous. C'est une façon à quoi ça bagène pour Nabiso bagène congolais. Que destin Nabiso est entre nos mains. Moto mususu akoya kobunda na place na biso te. Soki biso moko tozwi courage ya kobundela mboka, ya kobunda pona destin na biso te, moto mususu akoya te. Voilà pourquoi tozwi idée ya ko créer plateforme OE pour que biso bagène to se tenir main dans la main. Différents mouvements citoyens, toutes les synergies, de façon que tout bond ensemble pour que tout libérer mboka. Oui, Robaksa, oui. Na lobi boye, tango lobi likambu ya liwa ndeko Rossi, ke bazobo mabilenge, ndeko tikana na biso révélation moko. Peuple congolais azokufa chaque jour. Yebisa yo peuple azokufa na nzala. Peuple azokufa mentalement azotanga bien te. Peuple azokufa na guerre. Peuple azokufa na minyoko par manque d'un comprimé d'aspirine. Muto akufi na l'hôpital. Par manque ya mbongo pona kofuta soins de santé, muto akufi. Mais ozomona mituka kili makambu ebele. Batu musu bazokufa na ba crise cardiaque parce que mbongo ya kofuta la bana ezalité. Ndeko zobanga liwa tozokufa déjà. Yango wana tolobi boye. Vaut mieux mourir pour la bonne cause. Vaut mieux mourir pour le pays que de mourir à cause de la malaria, de typhoïde, ni encore moins d'Ebola. Donc, il faut mourir pour la bonne cause, c'est la lutte, c'est le changement. Parce que bazo bomabiso déjà indirectement. Tant que pesio, bapimelio c'est mbongo ya kolia. Tant que bapimelio mbongo ya ko se faire soigner. Eza liwate. Yango wana liwa. Liwande yango wana. Merci ndeko tozo kanet bozo sola a tozo connaître toujours mais tozo ngana mona mboka koto bino boza ko bunda bolingi toujours que no changement mais changement tozo ki ne pena mapona mikalate ba élection eza le 23 décembre a bino souci na bino eza finalement nini bandeko biso ndeko merci pour la motuna souci na biso ezali ya transition sans Kabila poni toza ko ba transition sans Kabila parce que régime oyo échoué na makambo nyoso na ba domaine nyoso tout oyo eregisaka mboka bango ba échoué ndeko olinga pesa réponse na système nini to na domaine nini domaine éducatif ndeko mais yo moko za komona makambo za ko sema na mboka oyo oyebi tolanda nazali na mutu moko ya mayele chinois oyo aloba lobi soko ningo boma mboka moko ko sela ngo ba guerre te boma bebisa système éducatif nango après 20 ans komona mboka wana ko bebisama yango nde système oyo régime oyo sali système éducatif ekufi tala ba enseignant o ba komi ko bimisa biso na ba université ndeko oyebi ke na ba années 60 na ba histoire to tangaka ba mboka mususu ya Afrique ba na ko envier système éducatif ya Congo mais lelo est-ce que lelo to ko lobela yango est-ce que oyebi ke na Afrique centrale mobimba faculté à pharmacie ezaka na Congo mais est-ce que lelo to ko lobela yango tala lelo ba université mususu ya minene ya monde ba komi ko kotia représentation nango na Rwanda mais Congo ezali a to ko sama kama minene donc université minene na Afrique biso za musika to de ko na kutu ko lobela te na wana to e ko kutu ko lobela te so to bito ko tamba particularité wana ko lobela ngote to ke na domaine économique mais eza échec ya munene to ke lisusu wa ba domaine donc ba domaine nyonso tout ba échoué yango to lobi boye nyonso bo échoué. Il faut qu'il y ait une transition sans Kabila. Azala lisusu te, régime au mobimba, baton nyonso tout ba gérer. Bazala lisusu te, ba échoué. Batiki là. Créer chaos na mboka pour la mesa kala mingi le 23 décembre. Bino bozolo ba keno transition sans Kabila. Tozo na suna simate. Bon te ne sote ko baneso à zéro. Toko créer chaos te. Toko créer chaos ata mukite. Est-ce que yebisa biso tant oyo Kabila géré depuis 2007, si les lots, ils ont régime à côté de Bisso. Est-ce qu'ils ont prévu la constitution? Est-ce qu'ils ont prévu la constitution? Au moins, il y a des communes qui mouillent. Alors, on peut se à échouer dans Makamounion, surtout, il y a une transition sans Kabila. Makamboya Liwa, est-ce que Baobaza Koboma a Koboma? Mais a commis déjà na Souka. Puis Koboma, ou Aza Koboma, ou Koboma, ou le régime, ou Aza Kosala, il y a un Aza Kopesa Bisso Makasi à Totelema.
oyebi ke toza na période elanga na mboka ya biso ezaka so la muki na tongo ngoke kosuko yoki mo malili mais soko koti omibwakeli mai oyoki makasi yeli yo yango nde ezokomela biso sikoyo tango baza koboma moko epesi biso makasi tango baza kokanga ba mususu ezopesa ba mususu makasi baza kotelema nazobe lisusu domaine ya santé kende na intérieur ya mboka na biso oyo kake mutu azobela mukongo me bapesi aspirine omona wapi mutu aza kobela mukongo me bapesi aspirine mutu emo akoma docteur na nzoto na ye moko mutu azoyoka mutu pasi bapesi ye peut-être dola bapesi kisi moko ekoki kosilisa peut-être douleur ya mikuwa donc ekomi pasi yango toyebi transition sans Kabila nde likambo na biso esengeli azala mopanzi na bato nyonso to bakambaki na ye bazala mopanzi batikela jeunesse aza kookipe baposte nyonso to jeunesse tolingi tomema sikoyo leadership ya sika na kati ya Congo tomoni ke bao nyonso to bagere mabe yango toza komema leadership ya sika e leadership wana eza ya maboko ya jeunesse toza komema nouveauté na kati ya mboka na biso oyo komema biso ke to bakozwa ba grande décision à niveau ya mokili mobimba parce que tozongi sima régime oyo ezongisi mboka na biso sima ba domaine nyonso tu yango tobi tosuki wana na régime oyo. Merci ndeko topesa maloba par rapport ya nini tozokende na mapona boko za te bo passer be élection et na mboka bongo ne bo pona bato bo mo ba sakapa ba ko diriger biso na Congo yambo ete na kokana koyanula na mutuna otuninga na revenir sur quelque chose au ndeko uti koloba olobi ke tozolinga to créer chaos ndenge tozoloba transition sa Kabila ndeko na ngina loba chaos oyo yo bon oyo bango bazoloba wana ke tolingi to créer za nini chaos oyo bango moko esi ba créer na koboyaka ko organiser ba élection wana za chaos te nde oyo biso tozali ko réclamer pouvoir na biso to zwa yango après ça to yeba nani nde to kopesa yango wana bino bozobenga chaos papa bato na mayele balobaka nini moto oyo ayibi eloko yo olingi obotola yango yo pe okomi moyibi oza moyibi te tozosala légitime défense tozozana no bokonzi na biso tokangi yango après ça topesi yango na bayi oyo tomoni ke bazali na makoki o bazala posa ba beki mentalité po ba diriger biso yango wana tozana ngo posa ezali na Albert Einstein aloba eloko moko lobi moto mabe ezali te oyo azobebisa mais oyo azotala ndenge eloko ezobeba sans pour autant ça leloko yango wana biso bilenge tolobi mbala oyo tokotala lisusu te tozali ko agir na minute oyo tozosenga na bilenge nyonso tuboya elongo na terrain waya tozali na meeting le 10 juillet en tout cas mbala oyo tokotika lisusu nsima te ndenge eza boye tozali kosenga na bilenge ba parti politique boya ko rejoindre biso tozosenga na diaspora biso awa na Congo bino moko boye ndenge système ezali bazali ko empêcher biso na balolenge nyonso yango wana tozosenga boye bandeko na biso ya IDPS bauti ko salisa meeting bo empêcher bango te bandeko ya ensemble ba ko sala meeting lobby bo ko empêcher bango te Bruno Chibala na Fikine azopesa ka bilenge ba 2000 fois na ba polo azosom bon bozotika ya sala mena botika biso moko bilenge wana oyo bosombaka na ba 2000 francs biso moko tokoka kosala makambo na biso Mbuta Lumumba alobaka nini bopesa biso indépendance bokomona oyo moto mwindu akoki kosala tango azo travailler na liberté na ye bopesa biso pe espace bon tozosenga ngote parce que ça droit na biso quand même on a photos à la claire tozosenga ngote mais tozo réclamer poser le ko na biso tozali ko sala meeting tozala régime ya information et si to informer autorité urbaine et si to déposer lettre na biso to yebi ke suite favorable à ekozala pour wana ezali nini liberté na biso droit na biso bon empêcher biso te parce que ceux qui bolingi bosa la force mususu oyo peut-être to éviter bon to yebike na mboka o mibeko ezali mibeko nde mutu ekokabola biso mais bon empêcher biso te boko mona ndenge nini bilenge yango bazali na makasi ya kosala o bino bozoko kande kosala te po eza soni bozi pouvoir depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui vous ne faites absolument rien. Absolument rien. Nazo senga na bandeko na biso ya diaspora, na bandeko na biso ba congolais o ya bonne foi lokola biso. Trop c'est trop. Biso moko awa na kati tozali na makoki, les moyens humains tozali na yango. Nous sommes beaucoup babilenge ici basangani, tozali ebele.
nombre au 4 au bomoni ezali juste représentativité mais ebele bazana sima na biso bilenge lokola biso yango tozali ko senga soutien na bino, soutien moral, soutien physique, soutien financier, en tout cas et ko sala biso makasi et surtout soutien spirituel. Tozali na poser à ma bondeli na bino parce que spiritualité nde mutu ezali ko dominer mukili oyo tozo senga na bino boya ebele na ko soutenir biso bo contacter biso en tout cas tozali wana butu pe moi pona ko yebisa bino comment est-ce que tozali ko évoluer pe nini tozali ko sala meeting ezali eloko asukate meeting ezali juste dialogue entre nous les jeunes ko solo la entre biso bilenge na mbala ya sima tozali na ba action o tozo prévoir bino moko boko sala wana boko mona en tout cas makambo ebele. Merci beaucoup boyoki ndeko za koloba tozonga na mwana mboka koto ndeko mais baza pe koloba mingi ke bino bandeko ya ba mouvement citoyen nde bozo sala ba nini ba structure na bino c'est comme si bazo financer bino libanda ba pour exemple baza ko pesa bino ba mbongo zokuta libanda makamebele bele pona meeting ya le DG ba koki wana bozu yango ba moyen financier. Voilà. Ndeko avant ya ko ya no laon na mutuna na yo nazo meka un peu parce que tuna ki mutuna kuna na pourquoi tozo réclamer ma ponomi sans Ndeko sans Ndeko Kabila transition sans Ndeko Kabila. Tokoki kokende na bitumba oyo toyebi ke bakobeta biso te parce que toutes les stratégies sont mises en place pour bango ba garder pouvoir. Makambu nyonso oyo ndeko nanga lala kana Ndeko Kabila na mbetu moko te oyebi yango te balala kana ye na le loseni ekomi eloko moko loko le loko ya majorité présidentielle bango nde bazosala makambu nyonso bazolala bandeko wana nyonso tokokende na bango te po biso tozwa te yango wana toza na posa na bango te tozo senga na Ndeko Kabila azana no elenge 46 ans soki 40 combien eza muke alanda ba tata oyo te les coqs morts sont là bako accompagner bazalaki na Mobutu bakie kotika Ndeko ya Mobutu na Lilita bazalaki na musée batiki Ndeko musée na Lilita Ndeko Kabila azwa conscience atika makambo avant que makambo etika ye toza na posa ete lobby po azali mwana mboka akotika la mwana mboka andi malelo atika vie ezali no mulai. Alors pona ko yanola mutuna na yo ndeko nengo to yambio awa ozomona bilongi nyonso ezao eza bilenge omonya ata drapeau ya eloko ya parti politique awa omonya ata ndeko moko boye awa yango na to lobby to se prendre en charge pour une structure ezo fonctionner ndenge nini ezali ka mwamba mike ya ba pasi oyo bilenge oyo bazozwa te ba jeune oyo ya pauvreté o biso nyonso na pauvreté na biso nyonso mais tozo mi bunda pour ko se prendre en charge parce qu'en français on dit la main qui donne c'est la main qui décide. Nous ne voulons pas être dominés par ceux qui ont détruit le pays. Ba papa sa biso ba 2000 francs bani toza na posa na yango te yango na bilenge ba lobi ba se prendre en charge toza na posa ya soutien toujours ya bilenge même o bazali na mboka wate o pe bazali awa o bazana na biso te baya basanga na biso moi muke nde tokotonga ndako te toche muke wana yango nde kosala ke ndako etelema mutu moko taza na sima na biso ezali bilenge oyo bazalaki marginalisé lelo bandimi batelema mutu moko taza na sima to boyi ba dominer biso po tango bakoya bapesi yo kanyaka yo kolobela bango liso eloko bandeko bilenge pe bopanza na bascription bokomi pe belé te mais bozolo balelo bo mesoki babimisi mbongo moko paki bavandisi mito komona discours ko changer ayo koma ke tokena ba élection to tiana se ndeko omoni ba bilenge bavandi awa c'est mikolonyo ce ne ba benga biso te to linga biloko wana te soki to lingaki yango mais to koma déjà na ngambu wana parce yo ko pesa ngai kanyaka na kolia ebongo bandeko oyo batikali na ndako ebongo ba jeune oyo bazotango bazana misala te ebongo ba o wana nyonso wana bakozwa musala wapi yango wana biso to boyi makambu ya kanyaka. Ça c'est la vraie jeunesse. Raison pour laquelle il y a quand même parce que tu as vu que politique na bango ezali nini, il y a débauchage de parce que tant on bazo débaucher, tant ba longoli moi nini pour pas déstabiliser bino. Mais biso tondimi ete to vanda na biso na ki bobola na biso te mais to bundela ndemboka. Tozali baba bilenge oyo na plupart ya bilenge o bazali awa. Bazaba o basilisi ba université, il y a les universitaires, il y a les assistants. Jusqu'aujourd'hui bazo c'est la ba numéro matricule na ba ebi makate. Ba bilenge ya mayele bazali awa yango wana tosangani toza conscient na situation mboka na biso ndeko na ngai yango tokoki kozala lisusu ba batu oyo tolandaka bandeko wana na simate pona bakanyaka ba 2000 francs ba polo na banini biso tozali bongo te nde tovandi awa to ba appelle kilikili te bazoluka biso mais tolingi na biso yango te tozobundela nde mboka
tant qu'on peut satisfaire la population congolaise mobimbate. Biso moko ton limite tout se prendre en charge. Yango wana to lancer appel pathétique à tous les jeunes qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, n'est-ce pas, de rejoindre cette méga plateforme Totelema. Biso nyonso elongo tozali déjà na page Facebook soko keika kobeti Totelema. Okomona déjà makambo na biso so ba information nyonso ezali wana soki ye olingi o faire partir directement okota wana toko enregistrer yo okozala na biso za toza libanda oko soutenir biso toza na posa makoki na bino bandiko na ngai c'est spirituel financier et puis moral nyonso wana ezalaka elongo esalaka biso malamu bakangaki yo omona obimi boye bandeko bazobenga au départ et d'autres eza ba soutien wana ndete zoluka que non mwana mboka otiko na boloko likolo ya mboka bazobenga yo ba encourager yo yango wana makoki wana tozana posa bandeko ba soutenir biso po muke ndenda ko etongamaka ndeko tosoke malembe pe tosuskatele mission na bino po nini teke no bozilika lokwa boza bilenge bozotelema bon mobiliser population baninga ba jeune qui na mapona mito passer le 23 décembre to pona ba tout le monde ba capable de diriger mboka na biso Congo. Voilà, il faut d'abord que biso ba jeune tozana tozobangi élection té. Par contre toza prépone élection. Mais likanisia ko lobake tolingi transition sans Kabila et outi na néanté. Mais c'est quelque chose où ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi pour l'année. Élection il fallait que ça l'élément na 2016. 2016, élection est limitée. Tout petit nani monsieur Kabila une année. Élection est limitée. Na minute azul sous une année. Élection est limitée. Tout ça c'est pour vous dire que a manifesté mauvaise foi naï. Azana pour ça ya organiser ba élection té. Yango to lobby. Ceux qui to ko bandaka ko continuer ko pesa ka babonis. C'est que élection ti nandenge Jésus-Christ a koya élection ko zalaka té. La meilleure façon ya ko préparer ba élection pour organiser en gros de façon crédible et transparente. Ils ont d'abord à commettre M. Kabila de côté, comme ça, tu organiser l'élection en bien. Pour ceux qui te lobby que notre tika naïe, y a organisé les biso élection et que ça les magaté. Tu continuer toujours à couper dans cette situation de misère, dans cette situation d'autocratie, ce qui n'est pas bon. Et en gros, biso te lobby que et lo kwa liboso. Te lobby ndeko Kabila a Oumeli. A bandi depuis 2001. Tina ndenge to komina 2018. À Oumeli Bele. Il est temps pour le Yakokende attiquer la motomosous. Puisque le bon pouvoir, c'est le pouvoir qui change. Pouvoir, ce qu'ils ont concentré quand on a beaucoup motomoko et ils ont pouvoir à mabé. Tomoni exemple nani de kozida na autopie sa biso na football. Avec si biso que soko s'accrocher, c'est cause un échec. Mais ce qu'on est conscient par rapport à travaux na yo, ce qu'on est conscient que c'est le comment bien, les mieux serait à kokende et puis que la moto mususu a continué everyone. Mais ce qui M. Kabila a continué car s'accrocher dans le pouvoir, tout simplement puisqu'il connaît, il sait très bien qu'il a échoué. Voilà pourquoi l'Inca a s'éternisé. Ok. Et je voulais aussi lancer un appel car n'enge ndeko autoko loba. Lit oyo sokeza ya motomoko okukangote. Il nous faut nous réunir. Tout ça la force puisque balobaka l'union fait la force de façon que tout bunda ensemble pour que victoire ait. Yango tozo la se appel ba ligue des jeunes nyos. Il y a différents partis politiques IDPS ensemble et consort. Bon PPRD c'est un peu difficile. Et c'est difficile deni puisque ba jeune wana ba message na makambo wana. Donc ceux qui sont associés, ce ne sont pas déjà à marcher ensemble avec nous. Et en gros, le bagène conscient. Bagène au bazone de malessous pour rester dans cette situation de précarité. Toya, Tokutan ensemble, de façon que to libérer Mbokao. On ne peut pas continuer à se plénicher à tout moment. Non, il est temps, il y a tous décision pour que to libérer le peuple. Et croyez-nous, nous sommes capables. Tout ça, Lango. Merci beaucoup Boki Bandeko ba intervenir tout moki na souka poto sesana bango merci na l'initiateur babi Radex Suprême pour na contacter bango ba numéro surtout bandeko ba repesa pe adresse na bango ba numéro ba page na bango solana bango par rapport à nous sommes poto chiter de sesana bino bandeko ndeko mo za parole pe sa mot de la fin et ça va jeune surtout ba la biso na minute ba za connecter. Merci ndeko. Si singina loba moko on a ko bezali était il y a une vie après la présidence de la République.
il y a une vie. Donc, ils ont étape, il y a vie, ils ont normal. Vous avez que sika boye, au longo boye, au kompe sika boye. Donc, après, qu'on a la présidente de la République, vie, ils ont continué. Ata soko longo, vie pe que kosuka wana te, que vie monde surtout apoyo longo te. Vie ko continuer. Donc, ndeko Kabila, esengeli ayeba, que aza isus na vie, après, esika wana, ibonga wana koza la présidente de la République. To bengi bande ko na biso nyonso tout. Le 10 juillet, tout un meeting mounene. Idée oh les athètes ba politique ba balancer yango. Té. Eza ba jeune. Eza ba jeune. Ba se rendre compte ya passe na bango. Ba jeune, ba se rendre compte ya situation na bango. Ba jeune yango to bengami poto sala masolo ya bilenge. Wana eza masolo ya bilenge. Yango to bengi bilenge nyonso to ba parti politique. Donc boya to kutana to solo la lo ndenge to kotambwisa mboka na biso. Ba mouvement citoyen nyonso to boya to sangana. Pour comme ça to bandenge to iko solo la pour que to tambwisa mboka na biso. To boy makambo ezaki bo te awo ezali kambo ya to telemi biso nyonso to bilenge pour que to mema changement na mboka na biso. Merci beaucoup. Eza bande comme sous ba kedja ba province ba kotamwa ba province na ba semaine puis ma solo kotamwa ba province nyonso tout et que bilenge ba représentativité pe ba province on ekoya. Donc le 10 juillet eza ma solo minene o to za ko organiser a wana ngumba Kinshasa pe bokoyo kasango. Donc wana eza ka ibandeni. Donc eza ko to fungoli kaka couverture ya livre o to za ko to sito komaki déjà. Ce que to zo ngato la kisana monde makambo to sali et to zo bimisango siko pour que régime o eza la isusu te pe makambo to redresser mboka na biso. Merci beaucoup. Ndeko poto sisano ko bisa bandeko to batala biso ni. Na kosenga kaka na bandeko nyonso bazuli baku ya kolanda biso ete oyo komi ngonga ya bilenge. Biso nde bilenge to telemi. To komi na tango ya to telema. Na minute oyo bino nyonso o bozalaki nanu na kolala to na kidiba. Tala ngonga ya ngoyo mboka bokonzi fezonga nde na maboko na biso. Yonde mwana mboka mutu okozwa mboka oyo okosanctionner bato o bazali na pouvoir na minute o bazali kosala na ngwe eloko te. Yango to bengisi yo yaka banso elongo na terrain waya le 10 juillet na Kingabwa to sala wana déjà na ngonga ya tongo ba musique ekobeta toko solola entre biso toko lobana ba vérité na bilongi pe toko yeba ndenge nini tokoki ko bongisa mboka na biso po ete mboka oyo ezali na posa ba bongisa yango. Congo ezali nanu na posa batonga yango wana to bengisi bino nyonso le 10 juillet moto azanga te moto pe azwa raison te bolo bateke o bango baliaki bambongo te ezali biso na biso bilenge moto apesi biso mbongo awa azali te tozali na parti politique moko te na sima na biso oyo apesi mbongo po tosalela ye makambo azali te moto pa apesi biso polo azali te ezali nde biso moko bilenge toyokani banso elongo boya to solola na sima na yango tokozala susu na makambo ebele tokosala yo moto zalaki na pongi la muka ubundela mboka na yo po ete tozali kaka na yango moko mususu ezali te. Merci beaucoup ndeko poto sisa déjà na message noko bisa bandeko bazotala biso libana même ya diaspora. Voilà. Message ezali kaka moko pour l'instant tozali en pleine préparation ya meeting ya le 10 juillet pona meeting wana tosengi na bandeko nyonso ya mboka na biso non seulement oyo baza na kati ya mboka pe oyo bazali libanda non seulement oyo baza na Kinshasa oyo bazali na toutes les provinces parce que totalement ezali loko moko ya Kinshasa te ezali ya bana Congo totalement ezali ya bana Congo nyonso oyo baza na États-Unis oyo baza na France Belgique Allemagne na bamboka nyonso batelema totelema elongo pona ko changer makambu na kati ya mboka na biso mboka ezali en guerre. La guerre ce n'est pas seulement la guerre militaire c'est aussi la guerre sociale économique. Les choses ne marchent pas pour être makambu ebongwana esengeli biso biso banani biso bilenge bilenge nyonso ya mboka yango wana tolobi tokutana le 10 juillet de loin ou de près tozala wana na kati ya terrain waya pona koyebisa bandeko oyo bakozala koma ba jeune basorganiser pona mbongwana ekota na mboka na bango et puis pona kosukisa nazana message mon ngazwa bino be page Facebook na bino voilà ce qui mutu alinga zwa biso OK kaka na Facebook na yo o taper totelema
okokuta déjà wana eza page ya na biso na wana nde okozwa ba information okozwa ba coordonnées na biso nyonso to boyi kopesa ba numéro po bandeko wana bazalaka mingi bango baninga ko so bayoki mwa numéro bandi ko benga eza nde biso to boyi makambo wana to sanga na biso nyonso elongo baoyo bazali na posa ya ko appuyer biso bakendeka na page Facebook babeti totelema bakomona biso wana naza na message moko pona ndeko Kabila ayebaki azali nanu elenge azali elenge bomo ezana no mulai atika kolanda papa nyonso wana ya kala tobe ba croque mort musala na bango ezalaka nini kokende kotika bibembe na kati ya cimetière batika kinde ko Mobutu batika kinde ko muze awa bazali na ye bakotika te papa wana bakozala kaka yango wana ndeko Kabila tala sima zonga moto mboka ezali ya yo ezali ya biso nyonso okotika la kaka congolais ba faire ezali kaka président c'était obotamaki président te donc makambo ezali ebele ya kosala après ndeko alobaki après la présidence il y a la vie donc ensemble tozala elongo pona ko bundela ekolo na biso. Merci ndeko tokompe na sukana na biso ko bakisani par rapport à makambo to bandeko ko loba na émission. Voilà, message à Souka Nazo lancé par na peuple congolais. Barack Obama disait que l'espoir est le fondement de toute nation. La croyance que notre destinée ne doit pas être écrite pour nous mais par nous. Par cette jeunesse consciente du monde tel qu'il doit être et non tel qu'il est. C'est pour vous dire quoi? Que Bisso Bajen, certainement situation où tous vivre les lots, nous met dans une situation de désespoir, puisqu'on a longtemps servi de marche-pied à homme politique. Mais il est maintenant temps, il y a Bisso Bajen de m'y prendre en charge. Au lieu de soutenir pour un 2000 francs, pour un petit polo, non. C'est un moment, c'est maintenant le temps, il y a Bisso Bajen to sangana pour que to bunda de façon à libérer le pays. Puisque ceux qui to sale Bisso mon côté, moto musu soit ko sala ngoté. Donc il faut tout mise à conscience, il faut prendre la conscience de façon que tout travailler main dans la main pour que tout atteindre l'objectif ou toujours poursuivre, il y a qu'à gérer le pays. Voilà pourquoi tous appelé tous les jeunes, tous on a un grand meeting le 10 juillet. Tous kutana na Kingaboa dans un espace où ils ont réservé pour Nabiso, de façon que tout réfléchir ensemble, tout causer ensemble pour notre bandengeni tout cheminer pour que tout atteindre mes objectifs ou tous mener. Merci beaucoup Boki Bando Tomaki Bando to telema ba yaki ana tindika tuza toujours pona ko sepel sabino bando boza tala biso libanda so ki pimba la simeso ba beti porta tindika to koleka toujours poto solana bango merci na bando so to bolanda biso na habité peut-être besoin ko muso ko bakisa suka message ezate par rapport à mon soso message ezali que makambu toutes les dispositions eza mises en marche dans le sens que to kendaki déjà ko DJ bo reporter datité le côté to ko reporter te parce que tozali na régime d'information. Tous un régime d'autorisation te. Toko kende pona ko informer bande ko ya hôtel de ville bacha ba dispositif sécuritaire pour ba sécuriser nde biso. Biso o toko sala meeting na biso. Pour la police azali wana pona ko accompagner. Il faut sécuriser biso ke makambu na biso eleka ndenge longo bani. Yango wana esi to kenda ki kotika mukanda na hôtel de ville makambu nyonso ezali déjà en ordre babanga te baya pona kobundela mboka na biso. Nazaka na phrase moko ya kobakisa, il y a une vie après la présidence de la République. Il y a une vie. Ndeko Kabila bangate akotika la Congolais ayebake il y a une vie après présidence de la République. Merci. Merci beaucoup na bande kutu botala kibiso, merci à Mustafa Malembe, merci à Mike na technique, merci à Rifé Kisombe, Papi Kelly, bande boza ebele botala kibiso bo s'abonner toujours na tindika numéro eza affiché wana na tiki bino ciao.